sango ya pasi bandeko nanga sango ya mawa sango moko ezosala pasi mingi na motema ka ndenge boyebi tovandi biso nyonso tokokanisa tena ndenge eza boye journée kokende bien journée kotambola bien makambo nyonso ekozala oke ntina ndenge tokolala mais ka ndenge boyebi basurprise na se ya moi ezangaka te toza bato place nyonso bato bazalaka basurprise ezangaka te ezala basurprise ya malamu ezala basurprise ya mabe la famille basurprise na mokili oyo ezangaka te toye kolala toye kovanda ka boye mbala moko baapele ekomi kokota baapele matakita baapele eke ezongi bamessage kutu koloba te baye kopesa biso sango ya liwa balobi mama étoiline yo vandi bakomédien kuna baolela somo bakomédien kuna baza na pasi ya makasi bakomédien kuna baza na pasi pe mawa yo oza ya kovanda nalobi nzambe likambo nini lisusu toboyaki na biso kolela na kati ya bacomédien toboyaki na biso matanga na kati ya bacomédien toboyaki mpenza mais ka ndenge boyebi nzambe moto apesaka biso pema soki pe moment tongonga na ye ekoki ye moko alobi keno c'est le moment moto azongisa pema na ye epai na ye moyen mpe tosala autrement ezalaka te donc toza obligé to tokozala obligé ya kozongisaka bapema na biso epai ya tata nzambe eosala pasi ka ndenge nalobaka vanité de vanité to te vanité na se ya moi toza baleki nzela na se ya moi toyaki kotambola mpona bato mosusu oyo bayebaka te la famille na se ya moi toza baleki nzela na se ya moi toyaki nde kotambola jour ngonga na biso ekobeta oyo bakakeno ifo nakende pema epai ya nzambe ifo nakende pemisa nzoto epai ya nzambe donc talela façon ozotambela talela ndenge ozotambola la famille liwa ya mikolo oyo eza lisusu liwa ya kala te moni liwa ya kala bato ebele babandaki kokufa omona motu asi akoli baobenga ye koko ya quartier nde akufi makilelo oyo ezala bana mike ezala mikolo ezala banani bato nyonso bazokufaka kufa ekomi nango neti mai kufa ekomi nango neti likambo moko boye bato baokufa du jour au jour la famille alors toyeba ndenge nini ya kotambola sango ya liwa lelo toye nango mpona kopartage na bino Mama 2024 Gavker toyeli bino solution mpona baproblème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker tozali na solution yo oyo okota ménopause ata na 65 ans na Gavker okosimba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine bapapa tobosani bino te faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance de sperme topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total mpona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection mpe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo.
sensibilisation quand ndenge zalaka na ndenge moko bien na ndenge moko kitoko la famille Gavecœur ayeli biso ba solution moko kitoko Gavecœur ayeli biso ba makambo moko ya bien balobi na Gavecœur bika na yo libela na Gavecœur okosimba na yo mwana na Gavecœur la famille bota na yo na ndenge moko ya bien ebele ya bato babalana moi c'est na mobali babalani basali 5 ans sans mwana 10 ans sans mwana na yeko yebisa bino ke soki meka na banzela mosusu omona kaka no mabote ezoya te mabote ezosimba te na tour oyo meka na Gavecœur solution matakita solution ya kilikili solution penza ya kitoko mingi makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na ilieli bino sangomoko ya passé. Sangomoko ya mawa, sangomoko ezo lelisa, sangomoko ezo sala pasi na motema. Na yeli bino sango ya matanga, kamene na lobaka ngamoko, surtout obeta masobe ba sango matanga la famille, ezalaka sango ya isengo te. Yango en tout cas la famille avant la kota na momo zindo ya sango matangwa ekomaki ndenge nini ba comédien ba olela ekozala moi bien na ya nanu ko sensibiliser bato nyonso ya sika toyebi que chaque fois que totiaka ba émission ya sika bato ya sika pe bakotaka yango ne ko sensibiliser bino si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse somo chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et comme ça, la biso, oyo penza toloba cannabis chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote na nga na ye moko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi Mpitu ya balisi bambote na nga na mama Eugénie Zemanga bambote na nga na ye moko madame Judith Diampovisa et sans oublier madame Madrine Mafuta depuis quelque part na système moko ya kitoko penza mingi makasi na minute de la famille comédienne na biso de la paix azana matanga auti ko kufela mama na yati auti ko tika biso la famille ezo sala pasi na motema ezo sala pasi pe mawa ezo sala pasi la famille ngana lobaka toujours et encore que non kokufela ekipaka acheter nzana bato mosusu bakoya koloba mama de la paix kutosi akoli ata soki mama na ye akufi eske aolela eske tout ce qui akufi que soit Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba à crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien
y compris les documents. Opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Sensibilisation quand ndenge ezalaka na système moko kitoko la famille bamapango akoteka yango yo $750 ya pamba osombi mwa lupango, $750 ya pamba oza na mwa lupango na yo na ndenge moko ya bien. Ezalaka toujours malamu la famille kotalelaka pe futur na yo. Eza na bato mosusu, excusez-moi, na mwa makelela basache na osala awa naza mwa occupé kande boyebi mais soki information ekoti ezalaka toujours malamu toye tokotisi yango boyoka mwa makelele moko boye na ndenge moko bien. Voilà kande na oloba ezalaka bien okola oyebi ke ndenge eza boye naza na place na nga moko o na kovandaka tono ozala ba 60 ans naza na mwa place na ngai. Et puis ezalaka ya motu ya la famille okolisaka bana obota bana oyebi ke mwa héritage ya bana nanga ezali. Lelo tokomi komona bapapa mosusu omoni ti ya kokola ti ya kokufa ye ka vie ya kilokataire. Akanisaka ta kutu teke no nasomba mwa ndako nanga natongaka bana nanga napreparaka futur ya bana nanga. Bapapa mosusu bazalaka na bango atako na te. Yango bokomi komona lelo bakomina bakomi ebele bana ebele bakomi kotelengana bamapango yango yo $750 ya pamba to bando teka awa bamapango ba 350 bato mosusu basomba bato mosusu ezalaki kaka mama na obenga na somba tina bamapango ndenge sili oyo eza bapango ya sika eye 750 sombela bana na yo lupango ekozala malamu mingi. Voilà kandenge toloba makambo ya sangwa pasi sangwa mawa comédienne na biso na kombo de la paix mama na ye auti kokufa. Mama oyo akufi aza grand-mère ya ndeko na biso to comédienne na biso mosusu na kombo ya Kevin Sydney. Bino moko boyebi Kevin azalaka mwana ya mama de la paix. Donc na minute oyo bango nyonso mibale ba comédienne na biso baza na matanga la famille eza matanga ya sika o nga moko na lobaka matanga sika penzako matanga penza ya sika la famille yango kandenge boyebi na lobaka toujours kande na bando eloba na ebandeli vanité de vanité tout est vanité. Na si ya moi toza na biso ba pèlerin toza na biso ba lekinzela toyeba ndenge nini ya otambolaka toyeba kande nini pe o se comportera na baninga. Eza na bato mosusu bazalaka makambo makasi mosusu bakanisaka keno bango nde bakokufaka te bango nde bakotikala libela. Ezalaka toujours bien yeba ndenge nini na kotambola parce que lelo to lobi soki nzambe abengi yo lobi oyebi ke natambolaki na nga na nzela ya mabe natambolaki plutôt na nzela ya malamu ekozala bien. Ke lelo soki okufi nzambe akomi kotuna mwana na ngai okomi kobanga lelo oyo soki totali mama ya mama de la paix akufi aza ya kokola fo kokumisaka nzambe parce que na kilelo oyo na ndenge totambolela soki botali ebele ya bato bakomi kokufa ba jeune tali moto aza nano mais akufi. Pourquoi eloba ata bato mosusu keno na kilelo oyo misala mabe ekoma ebele yango ekomi kosala ke bato bakomi kokufa pamba ekomi moins rare omona bato ya ba 50 ans baokufa mais mingi baokufa à partir à 35 ans 30 ans 25 ans nde omona bato bakokufaka ebele. Mais mikolo oyo tobengaka mikolo ya quartier bakofaka pamba te. Pourquoi? Parce que na kilelo oyo toyebi mingi tokomi bikotakota tokomi bisimba tobanga lisusu te yango ekomi kobomisa bato ebele. La famille yeba place nini na kotia makolo na yo yeba place nini na kotiaka makolo na yo ekozala malamu. Yeba pe église nini okoki kokota. Eza na bato mosusu la famille omona ye akokota na ye église bikotakota non parce que camarade nanga eyebisaki nga ke soki nakie bipai boye
bakosala nga boye soki nasali boye nde kosala boye. La famille tobanga mokili, tobanga batu, tobanga pe nzambe. Mokili ekomi mabe, bajane ebele lelo bakoti na bikota kota, bajane ebele lelo basimbi bisimba simba. Yango kutunga na opesaka conseil, soki omoni moninga, omoni camarade, vi na ye ebonga, kokende kutu kotuna ye teke, no vi na yo ebonga ndenge nini, yanga kutu ebonga te, pourquoi kaka ya yo, oyebi te, bisika nini akota, place nini asimba, nini aliaki, oyebi te. Bandeko nanga tozala keba, mokili ya lelo eza ya kobeba, mokili ya lelo ekomi pasi, ekomi kolelisa. S'il vous plaît. Yango toye ko présenter ba sincère condoléances na biso na famille mobimba ya Mama de la Paix. Tango tolo ba famille mobimba Mama de la Paix, la famille tomoni famille paix artistique. Toye ko présenter ba condoléances na biso kandenge ezalaka. Tomoni pe ndeko na biso Kevin. Yo pe toye ko pesa ba condoléances. Nzambe alola apesa yo makasi. Toyebi ke c'est pas facile. Eza koko na yo, omesana na ye, bolia bisika moko, bosolola, bosala nyonso oyo, koko na ye basalaka, koseka, koyemba, mais lelo koko na yo asala lisusu te. Nzambe alola apesa yo makasi, Nzambe alola fortifier yo, Nzambe alola azala elongo na yo. Yango ka prière na biso toyebi ke eza facile te. Zala makasi surtout pona Mama de la Paix. Zala makasi vi ezalaka bongo batu o tolingaka nde batu o batikaka biso ezalaka bongo. Nzambe alola pesa yo makasi kadera otu koloba yo nde pesa makasi na Mama de la Paix. Biso basi tolelaka, biso basi tozalaka penza soki mama akufi neti omi boma. Ezalaka facile te surtout pona biso basi. Alors yo oza mobali, zala mwa makasi pona mama na bino ekosala kitoko mingi. Bateko nanga bokosana te kotiela biso ba j'aime, bokosana pe te kosalela biso ba partage. Biso tolela na biso ba partage. Tolingaka penza ba partage na bino, tosepelaka na ba partage na bino. Surtout ngai na ba partage somo, na ba partage na lela yango fort, nga penza partage ndelikambo. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Ndenge to solola la famille ba mapango yango yo bobosana pete kosomba ba mapango, bobenga ndeko na biso héritier. Ye mto oteka ba mapango maestro aza penza commissionnaire ya bani ebele ya bato bakoya kotuna eske mama eza ya solo. Oui, eza ya solo. Ba mapango eza ya koteka, eza ba mapango ya koteka. Tango osomba pe mapango na mukanda na yo mbala moko, eza te ke no osombi nanu mukande kolanda te. Osombi mbala moko na mukanda na yo
bapesi yo wana osepeli eza nango bongo la famille. Donc tosombelaka bana toboyi na biso bakuluna bazala ebele na Congo. Prière na biso tosouye na biso ezaki mutu na mutu azala na lupango, mutu na mutu azala na place na ye ya kovanda ekozala malamu penza malamu mingi. Alors la famille, permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine.